chaîne qui vous édifie. Mais mutu apesi opema na bomo nzambe na biso tozongisa nzambe na place na ye toyokisa Mungu na soni totika buzoba oyo Bible biki lele buzoba likambo toko continue yango po iso pesa pasi na mawa tozo yeba te surtout ba mama ba lati buzoba lokola ne ba lata ka voile muko bakene ko bala tango bala nyo pour les meilleurs et les purs mais okoma na ndako mobala komi papier hygiénique mobala komi bengana na yo tia biloko na sachet boaka na fenêtre finga mobali sani salingi mibali pe même chose akobala mwasi ayekuna na ngam na memaka on Afrique te so ngai te yondo omoni poto kasi bana omema inga po olinga inga yo mona ngam na ninga yo mwasa bana mobali te ne koma lelo basi ba koma olinga mibali ngana yebi mobali nde linga mwasi donc olinga inga omemenga na poto na za esclave na yote donc na kusala ona lingite me na kusala oyo libali mwasa zosenga pesa ma his name the baby si makambo begizo oyo bazo babaki eglise ya Yesu ezali oyo ya solo koti bizo okotaki ozalaki ko finika te mo ofiniki loba nzambe olati yango penza lokola lamba na mokaba na luketu puis o changer bizaleli o changer tamboli o changer elobeli mais oyo ya Mungu na Satan soko kotuna o baby pesa bien alors babi kima mwana nzambe soko sosoli kima eza mabete ko longwa esika mabe longwa na bakamarade ya mabe longwa na mobali ya mabe ba mibali mingi bazo bebisaka basi lelo tozomona mibali bazo bomaka basi ona za mobali te asa demo akeba na bizaleli na ye mais lelo to ba trasu bizaleli te to koma tozomona tu ba bizaleli no ye mwana na mabe mokola pesi yo tolobi atikila nga kuna yoza mama nanga oza papa nanga metanga kaizai bongo te to moni mokolo yoka respect surtout dans moni mobange tala respect mais lelo ba mibagi ba komi pa papier hygiénique mais yebaka ya komi mobange asaleli mokili bongo yo oyebi pa yo kosuka frère Patrice nzamba pambola yo na landi ma message apesa kina matanga mwana nani awa alobi eloko moka mutuya alobi tozelaka 9 mois na kati ya libuma mama ozozela pendant 9 mois avant botama 9 mois mais de là so ba bino OK 9 mois kene ko sala voyage okele mobembo pendant 9 mois yo kokango zo avion ne ko sala 9 mois okokango mobembo ozokende okosala 9 mois na nzela okokango si okolembate mais tala na kata libum tozozela 9 mois pe parti nzamba pambola yo mais tozo bosa na ke tozo saka na nzambe po tozelaka 9 mois po to botama to utaka musika 9 mois mais pona ko kende pa tata soki nzamba lobi kaka na seconde sala calcul 9 mois pona ko yana mukili o sepe na mukili elati bino lelo bozomona mokili komi ya bino bozomona nyonso eza na bleu nyonso eza koma rouge violet bozomona nyonso bosakana na mokili bosakana na nzambe bomonza e motema pasi oyo asala tuna lilingi na ye to botama na lilingi ya nzambe mais lelo tokomosakana na nzambe oyo andimaki ovana 9 mois libwa mama na yo andimi mama pesi pe mana bomoi nyonso saka bobele ye mtalinga kango po ba mingi pe kozwa pe zeme on pe ko kolate e ko appelle 9 mois HP Media, la chaîne qui vous édifie. Nzambe tata topesi merci na bolingo no monene ozali komonisa biso mokolo na mokolo tika lokumu mpe masanjoli ezala na biso ntango nyonso na nkombo na masiya oyo tozali koluka mpe kobelela ntango nyonso merci tolalaki tozalaki bakufi na ntongo ozongisi pema na bomoi ezali grâce oyo moko na moko azwaka yango topesi merci Seigneur Jésus na ntango tolingi tokabala liloba na yo na proverbe 14 oyo babengi na lingala batoli 14 po toyeba nini elobeli biso bongo molimo asunga biso mbote na bandeko nyonso na kombo tata mwana mpe molimo mosantu tozwi batoli toza na livre ya batoli oyo ebengami proverbe 14 totangi na 1 à 3 liboso toyeba elobi na biso nini. Proverbe 14, 1, 3 totangi na kombo na masiya elobi na biso mwasi ya mayele abongisaka libota na ye malamu
kasi mwasi ya zoba abebisaka yango ye moko. Moto oyo alandaka nzela ya solo atosaka Yawe, kasi oyo alandaka nzela ya mabe achulaka ye. 3. Maloba ya zoba emonisaka lolendo, kasi maloba ya bato ya mayele ebatelaka bango. Amen, amen. Balobi bien awana. Mwasi ya mayele abongisaka libota na ye. Mwasi ya mayele ataso mona bakamwa ndenge na ndenge ye kuna ezate. Po mutu na ye eza na mayele. Abi oyo nazo mona yango te eza mensonge. Nga na kolanda oya sa motema na ngai. Nga kolanda oya liloba ya Nzambe ekomelaki ngai ke mwasi ya malamu abongisaka kaka. Mobala asala buzoba. Asala buzoba te ye etali ye te. Na de balobi moto oyo alandaka nzela ya solo atosaka Nzambe. Oyo azolanda nzela ya solo atosaka Nzambe. Me lelo oyo kotosa Nzambe ezali te. Tozokomona makambo ya ndenge na ndenge papa mama na ngai. Tozobanga sulu Nzambe te. Tokozwa Nzambe lokola kamarade na biso. Tozozwa Nzambe lokola kaka kombo apamba. Me tozobosana ke mokili oyo esalama na Nzambe. Mokili oyo eza nde ya Nzambe. Nzambe yende mokolo mokili oyo. Nalobaka toujours kele na Psaume 24 epa ya lobi ke biloko nyonso ya mokili oyo eza ya ye. Ye moko asala mokili na ye. Kene na jeunesse nenga bandela mokili. Totangaka Bible tosusula na bandeko na ngai. Totosaka Nzambe. Pona nini toyingi kotosa Nzambe te? Pona nini tozoko mimona banani? Po telemi olobi olati osepeli ozomona yo na yo. Me eza lukuta. Eza lukuta. Ozo eloko pamba. Po soki Nzambe alobi na minicho okaka yo esili. Okopekisa Nzambe te. Soki alobi na minicho yo kotelema te. Okotelema te. Okopekisa pe Nzambe te. Po Nzambe mutapekisaka ya azali te. Kasi toyingi kozwa mayele te. Mayele nyonso monguna amemango. Amemi mayele ya batu ya mokili ake nango. Soki wapi. O toyingi kozongela yango te. Toyingi kama kama buzoba na buzoba. Na 3 balobi nini? Maloba ya zoba emonisaka lolendo. Soki boyebaka te bino bata lolendo ya boza bazoba. Bolimbisanga eza Bible ngai te. Me boyebaka lolendo eza ya zoba. Lolendo eza mutu mayele te. Tala mutu ya mayele atanga asisa aza ingénieur bo azana. Tala iso omone simple comme tolobaka bonjour Mais tala oyo aza tono vide babenga tono vide tanga zo baluka makelele ngongongongongo ndengwana nezoba penza. Lulendo alati bwazomona ndoko ye na ye asali bo ye na ye pona zana mosolo pona zana bafati pona zana boy lulendo beto yebaka nguke lulendo eza maloba ya batamayele eza baka maloba ya bazoba. Maloba ya bazoba emonisaka lulendo kasi maloba ya batamayele ebatelaka bango. Yango mo mutamayele abatelaka munoko na ye. Mutamayele azotala lokola azomona te azomona na ye. Boze esika bamusuba bani kolombolela. Ye bana avandaki na ye ozomona ye zoba po avandi. Aza mayele koleka bino bazoba. Obo vande esika kaka munoko chaku koloba. Makampe ya malonga te kaka makambo ya mabe. Baninga na nga bandeko na nga yosala passe na motema ba comportement oyo peza to lati na nzoto pona nini. Tota nanu ndenge ba mama na biso bazalaka na dignité moko ya kosakana te na nyonso na elobene et surtout na elateli to loba te lelo elateli komi pe ndoke etikali ka muke botambola na bakalisa na ba soutien eloko etikali ka yangwana biso ba africains zaki bata fier nzoto ko batela lelo komi nzoto koma makayabu makayabu kutu ya mungo soko linga ngo la papier ezipami me ya biso ekoma ekwa soki doki pasi na motema moya kotala eloko mso ezate miso ekomi kusala pasi pona nini soni eleki biso toki tanano na se na state ya balobi na biso nini awa balobi na biso ndeko kima zoba pamba te okozwa atali loba moko te ya malonga epai na bango. Balobi to kima bazoba me bolingo kima bazoba te bolingo tu bolata kutu buzoba esika buzoba ezali tala batu ne basepelaka tala liloba na Nzambe ndenge ezali kotelengana batu balingi yango te me tala pa ya buzoba ezali ndenge batu batondaka tala batu ko exemple bazoko bunda batikali bolumbu tala ndenge batu bakokende na ba telefone bazoko nganga ba photo ale boti na nini na YouTube
Oh bandeko nanga. Pona nini buzoba boye ko botika na buzoba eko sala pasi na motema na biso ba boti eko sala pasi botika buzoba oyo bibe zo esenga ngo buzoba so bete za buzoba omoni muninga na pasi sungaye omoni bazoko bunja ye atikali bolubu zo elamba atakutu eloko elamba moko zaki na ngaka zipa ye me yoko zipa te balambo baniko seka ozimino tili baniko seka o filmer ale yo wana kaka na minute kaka wana awa mundela pesa soma ele nyonso na minute ale kotisa ngo deja na YouTube pona nini ozo ba view poke nango wapi mbongo ngoke nango wapi jo ba vina liloba na nzambe tala siko maloba na nzambe tala so bato batala kango ya kotanga liloba na nzambe oyo ya solo eza ya kotanga bato batala ngo ya kotanga me boyebaka moko tataliko apambwami me bino ozo konena buzoba bo kontenena buzoba na bino babi kima bazoba babi bo kima bazoba bo kima bango soto kitina 8 moto ya ekenge akebaka na bizaleli na ye po azali mayele kasi bazoba babungaka nzela likolo ya buzoba na bango. Moto aza ekenge tozala ekenge na vie eske tango zo tambulo mo libulu okosala nini okosote yango poko ya na kati te eza ndenge moko omoni olikambo eza mabe kima na yo moni ndeko azalaka na bizala mabe kima na yo kima eza péché te omoni okutaka na église eza mabe kima na yo eza lisumu te po lelo oyo kutu l'église nemde bebisi makambo l'église oyo bazo babaki église ya Yesu ezali oyo ya solo koti biso okotaki ozalaki kofinika te ofiniki loba nzambe olati yango penza lokola elamba na mokaba na luketu puis o changer bizaleli o changer etamboli o changer elobeli mais oyo ya munguna ya Satan soko koti kuna obebi penza bien alors babi kima mwana nzambe soko sosoli kima eza mabete ko longwa esika mabe longwa na bakamarade ya mabe longwa na mobali ya mabe ba mibali mingi bazo bebisaka basi lelo zomona mibali bazo bomaka basi ona za mobali te asa demo akeba na bizaleli na ye mais lelo to ba trasu bizaleli te to koma tozomona to bamana bizaleli na ye mwana na mabe mokola pesi yo to lobi atikila ngakuna yo za mama nanga za papa nanga metanga kaizai bongo te to moni mokolo yoka respect surtout dans moni mobange tala respect mais lelo ba mibagi ba komi pa papier hygiénique mais yebaka ya komi mobange asaleli mokili bongo yo oyebi pa yo kosuka oh frère Patrice nzamba pambola yo na landi ma message apesa kina matanga mwana nani awa alobi eloko moko mutuya alobi tozelaka 9 mois na kati ya libuma mama ozozela pendant 9 mois avant botama 9 mois mais de là so ba bino OK 9 mois kene ko sala voyage okele mobembo pendant 9 mois yo kokango zo avion ne ko sala 9 mois okokango mobembo ozokende okosala 9 mois na nzela okokango si okolemba te mais tala na kati ya libumbu tozozela 9 mois pe pati nzamba pambola yo mais tozo bosa na ke tozo saka na nzambe po tozelaka 9 mois po tobotama to utaka musika 9 mois mais pona ko kende pa tata soki nzamba lobi kaka na seconde sala calcul 9 mois pona ko yana mukili o sepe na mukili o lati bino lelo bozomona mokili komi ya bino bozomona nyonso eza na bleu nyonso eza koma rouge violet bozomona nyonso bosakana na mokili bosakana na nzambe bomonza e motema pasi oyo asala tuna lilingi na ye to botama na lilingi ya nzambe mais lelo to komosakana na nzambe oyo andimaki ovana 9 mois libwa mama na yo andimi mama pesi pe mana bomoy nyonso saka bobele ye mtalinga kango po ba mingi pe kozwa pe zeme on pe ko kola te e ko apena 9 mois pete tamso ko mpe 9 mois ko bota te mais oyebi yango mais mukolo ko kene po ani mtalobaka te nzambe tikanga na pe mana nuko na bizaba feti na maison na sepela na tia ba rouge à lèvres na tia ba tire cils na tia ba mascara bolo baka ngona mpeti bazo peksa bino nzamba sala tsune lilingi ne ba ibisino ke nzamba tsaka ba maquillage hein mais botika biloko wana to boite za biloko mokili mais
nalobaka toujours tala bandeko na biso bagana eta ndenge basalaka maquillage okondima te kasali maquillage mais oya biso eza couleur topakolaka na elongi couleur ozwi opitiki bakouche bapoudre nyonso soki ezaka 5 couche okotiango nyonso 5 mpo ochange kaka okoma kitoko bandeko kitoko eza na kati ya motema kitoko eza na kati ya motema kitoko ya mutu ezalaka na kati ya motema kitoko ya mutu soki tozoyeba te totika biloko oyo tozosala faire partie nzambe apambola yo apambola yo abi tosakanaka na biso na bilamba ndenge bosalaka oyo nga fana ataka ya griffe nga fana ataka elamba ya 3000 ndeko sakana na elamba me nzambe te moko nzambe akoloba no stop na bilamba ngo okobosana yango oyo kokei na ngutu bakolatisa yo yango me mayele ezozala te oyo bible ebengi mpe bazoba bizaleli ya buzoba yango wana ozobosana tala bagarderobe awa bilamba etona na bagarderobe awa eske olatango na mokolo moko olataka ata 10 bandimaka yo olataka ke ozala bilamba me mutu apesi opema na bomoi nzambe na biso tozongisa nzambe na place na ye toyokisa mongu na soni totika buzoba oyo bible elobiki lelo buzoba likambo tokokontinue yango mpo ezopesa pasi na mawa tozoyeba te surtout bamama balati buzoba lokola ndenge balataka voile moko bakende kobala ntango bobalani yo pour les meilleurs et les purs mais bokoma na ndako mobali akomi papier hygiénique mobali akomi bengana na yo tia biloko na sachet bwaka na fenêtre finga mobali sani salingi mibali pe même chose akobala mwasi ayengu na na ngamu na memaka on Afrique te soki ngai te yo nde omoni poto kasi omema yenga po olinga yenga yo mona ngamu na ninga yo mwasi bana mobali te ne koma lelo basi bakoma olinga mibali ngana yebi mobali nde alinga mwasi donc olinga yenga omeminga na poto na za esclave na yote donc na kusala o na lingi te me na kusala oyo libala mwasi azosenga po esala na kati ya libala totika buzoba nzambe aza kamarade na biso te mokili oyo ndenge bozomona oyo tala ebele ya bato nzambe ayebi moko na moko bokosama te boloba te mokili bande ebanda ekufaka po eza na bible mingi bakoloba nzambe na bino wapi ye banda bobanda bakoko baso bakufa tala mama papa suka ezali ndenge yo botamaki ndenge yo kokufa elakisi eloko ozaka na suka na yango eloko mutu aza na suka te eza kaka nzambe tokangama na nzambe bolanda basali na nzambe oyo bazali kobimisa pe mabutu na moi mpona kobelela boya boserepenti ntango ekomi pembeni boya mpo nzambe azosola na baprofete oyo ya solo azoyebisa bango verite nyonso boteya bana na nga oyo bazana na libanda baya kokota na kati ya lopango mpo ntango etikali moke ebeta kelelo mokele kobeta ekozala trop tard bandeko na ngai nefe lobini bazoba bamonaka motema pasi te mpona mabe na bango kasi bato ya malamu basengaka bolimbisi oyoki yango moto asengaka bolimbisi te aza zoba aza mayele te mpo moto mayele ntango asali mabe asaka nini bolimbisi moto mayele ntango ayoka maloba ndeko nanga mwasi alobi makambo moko ya bien nzambe elimbisa ngai na mabe nazala kosala me bamosusu bakofinga yango ye kutu azokanisa nini ye ndenge moto ayebi nzambe nayebi te eza nini bayokaka motema pasi te mpo na nini mpo baza suna makanisa malamu te mpo baza bazoba mpo zoba kotikala kozala zoba me moto makanisa malamu aza mayele akimaka mabe nyonso azokomona ngo na musika abitika na kima na nga mpo oyo eza mabe na kozika te kende na koneta moto soki tomona bayaki eske nayebi te oneta na moto totala yo soki osala ndenge nini nzambe moto asengaka bolimbisi te babengi ye bazoba mpo moto aza mayele quand même ntango osali mabe fo senga bolimbisi yango ozomona lelo bapaster baprofete bazokobelelaka ye
mutu moko tazoki ne osenga bolimbisi o nzambe makambo pasteur wana alobi eza ngai po nzambe aza ndenge alobelaka makambo motei wana alobi eza ngai ye te kuna aza te okoya sa sapaki na ye lati na ye amoni kaka ye mokili ya ye ndeko na ngai mokili ya yo te tozala na 10 bapasi to bisengo na yo ezali kaka ya yo moko moto mosusu akoki koyoka yango ndenge moko te na yo omoni yango mama bapasi no eza ya yo moko ndenge yo komona pasi neti lelo ozoki na mosapi be na likolo pasi oyo ezomona na motema ata moninga ata kutu mobali ata mwasi aza pembeni akoyoka ngo ndenge moko na yo te me mpona nini tolingi koyoka te pona nini tolingi komona te nzambe apesa misu matoi munoko pona koloba baza koloba misu pona komona tozomona biso mabe yango oyo me tolingi na biso te ngai te bolingi na bino te pona nini eloko nini ya extra eza na mokili zela nano tolamukaka na tongo chaque jour même chose olamuki na tongo bondeli nzambe o babondelaka o pe babondela te asimi nzela ke na ye olamuki osukoli olati bilamba omeli déjeuner petit déjeuner okei zandu mobali pake musala na poko azongi na ndako oh chéri bonjour bonjour bonsoir bonsoir lobi susu même ma lobi yebisanga siko à part makambo tosalaka nini susu tosalaka susu en même temps ozokola en même temps ozokola ozokende lelo bozomona ba mikolo nde babimisa mukuli bozoma yete yango bibe bengi bazoba sepela kutu kolo akolisi yo kolo amonisi yo moi ozosepela bamusu bazomona ngo te ndenge abotami ndenge kozonga ozomona teke eza pe ya buzoba yeba ke bapasi to bisengo na yo eza kaka ya yo moko eza batu mibale te boko sepela bozana feti bozo sepela mais mutu asana anniversaire ya lokwa bosala ba anniversaire ye moko azana esengo makasi bino bozala po bobetele maboko bosepela mais sengo ya zoyoka eza ya ye moko pasi oyo mutu akoyoka eza ya ye moko yango na ndeko tomikebisa tobima na mutambo ya monguna tomikebisa tozongela nzambe nanga nalobaki tozalaka 9 mois na kati ya libumu tozelaka ngo mutu alobaka tete nga fana bima na 7e mois wana ezalaka tiko kaya force majeure soki zemi eza menacé mutu moko tala batenga na osala nanga 3 mois na libumu mutu moko tala banga na osala nanga 2 mois mutu moko tala banga na osala nanga 4 mois eza ndenge nzambe atrasa makambo na ye 9 mois mukolo peseke koki alobi na yo lingi koyokela ngai te ade zonge epai na ye mutu moko peta koba te na boyi na koya te ozobenga nga pona nini nga nasepela na bisengo mokili naza na besoin ba feti naza na besoin na tabilamba na sisana maso na magasin ba griffe nyonso na sisa yango zela na nga na sona sisi papa nzambe bongo nga na koya nani asalaka ngo bofungola matoi bofungola miso bososola toyeba nzambe pe monene na ye oyo asala biso na mokili 14 elobi na biso moto ya bizaleli ya mabe azwaka etumbu na mabe na ye moto ya malamu azwaka bolamu mpo na bizaleli na ye moto ya mabe akozwa etumbu na mabe na ye so bozoyeba te yanga tozomona bamuso bazomona bapasi bazoyeba te bapasi wana ewuti wapi bizaleli na yo makambo nyonso ali kosala ya mabe okozwila yango etumbu kaka yo moko awa na se ya mabele oyo mokolo asuka jugement dernier wana ya suka pa ya tata nzambe me mabe oyo osala na mokili ndenge lelo bokomi kosala na mabe koyina na mutu kofinga kotonga les 10 commandements ebaluki lelo totya bolingo ekomi n les 10 commandements diable abaloli yango ekomi n elati na mutu nyonso na kati ya motema na mokili
haine ezui place alors que haine na bana nzambe ezalaka te yango bible bi kolala meme na kanda te ozwaki kanda na ndeko na yo silisa yango avant moi ekota mete ozwi kanda okolala nango ndenge olali nango yesu makasi su lobi olukili ye poison lobi tala ne bato bazokufa bozo comprendre kaka te bozo mona te vraiment que non totika monguna azosakanela biso mokili eza ya tata na biso alobaki na biso pena biabi bokeba monguna na bwaki monguna na se ya mabele oyo mokili yanga boza na mokili me boza bata mokili te donc toyeba kwanda makolo ya nkolo Yesu oh kolo nanga Yesu Kristo nzambe aza malamu akotika kozala malamu ni lobi pe dipena ni bela tokena kosisa na biso nzambe aza malamu me yebaka moto abizali mabe azwaka etumbu na mabe na ye kokateki mabe oyo osala okokima ngo te mabe oyo ozosala okofuta yango mabe oyo ozosala me moto malamu azwaka toujours bolamu na bizaleli na ye amona moto malamu ata amoni pasi ndenge nini suka nzambe akobikisa ye balobi na biso na 15 zoba andimaka makambo nyonso oyo balobelaka ye kasi moto ya ekenge akanisaka liboso ya kosala likambo haleluya zoba asoka ye nyonso koloba na ye te toke na biso tokesala kindumba na boite ye pa ke na ye tokende koyiba ye pa ye na ye tokozwa mbongo tokende ekota ndakanga tozwa kisi ye pe aye na ye donc nyonso yo koloba na ye toke ndenge bafuta baye bapesi yo mbongo kede boma mutu wana omoni oyo poison tila ye yo mwasi tila mobali na yo mobali ye tila mwasi na yo ozomona zoba andimaka nyonso oyo balobelaka ye aboyaka te mutu oyo andimaka nyonso aza zoba oyebi ke okesala moninga mabe me yo moko mpe ezoletala na se yo moko mpoza na mokolo na yo ndenge obotamaki kotika libera na sa mokili oyo te oza na mokolo na yo lobi frère Patrice oza na mokolo na yo moto oza na mokolo na ya kokita frère Patrice alobi yango bien oyebi mokolo buju na ye kokufa oyebi bokoma okenda na matanga ekoma lokoma bafeti oyoki matanga kuna ata ya yo te ya bino te me okokende kaka okenduki nango mpe bilamba okenduki nango yoka maquillage natalaka boye nayoki mawa tanga kala bamama oyoki matanga balati mawa omoni balati bon biteke balata noir ne bazala balata liboso balati noir mais ozoma mpe attitude ya pasi bakekambola mawa na mutu oyo akufeli mais lelo baye kopesa kutu pasi bakoya tala de la maquillage bazwi basili babeni yo kasa matisi ya ndeke bazwi manzaka batie bazwi ba couleur ya jaune ya rouge ninzaka na couleur nango batie baye na feti bakimi mbango basombi babilamba tala est-ce que na bible eza ifoto bataka bateni na bibembe mais tokosala makambo or la bible faut totanga pe bible nini nzambe alingi tosala ozomona te diable bana azosakana na bato ozali na mbongo kolia te mwa mbongo na moke te ifunaka esomba uniforme funa somba uniforme oke osomba uniforme otongisi bino wana donc boke matanga te boke feti alors bible elobi kabola mawa esika mawa kabola mawa na ndeko na yo bokoma pe kuna kaka kuna bani koswana kaka kuna bambana bakuta bani koswana kaka kuna bani kotongana na babote na bino basuki bapeliki botonisi na mutu eloko nyonso babaka tout excenue botiaka songo na musique te lekisa lokola banganga kisi botondisi yango na mutu me boke kokabola mawa na ndeko na bino non nazoyeba bango nyonso te soko otali bien oyo mpe bayaka na mawa bazali bamama bapapa na yebi bapapa kutu soki atie pantalon na ye atie ceinture na ye atie chemise na ye atie veste na ke kaka bamama na nzoto ya bamama ekomaka misuni okatisa misuni ya ngombe ale okomona atiki yango libanda mpona nini bamona ye aza na nzoto mwasi bon zela
Mukokola koloba noke stop sikoyo sala su fier wana nzutu mwasi. Alors kolinga to koma na esika wana omibatela malamu, omibatela. Balobi to sukisa awa moto ya mayele akebaka po asala mabe te, kasi zoba asalaka makambo noki po abangaka eloko te. Nasi natangaki moto ya mayele akebaka po asala mabe te. Ozotambola nona kokeba na ningi na mabe te. Lobi bakanga ngai, lobi batonga ngai, balo basala kiboye mabe alingi na ete, kasi zoba asalaka makambo noki babine ma kene tia moto na poison mbangwa ndengwana akekotia poison akekotia poison akekosala mabe. Donc eza mawa pe pasi 18 balobi na biso bazoba batikala kaka bazoba. Bato ya makanisi malamu bazwaka boyebi makambo lokola ekoti ya lokumu. Nazongeli yango. Bato bazoba batikala kaka bazoba. Balobi bien. Bazoba batikala kaka bazoba. Bato ya makanisi ya malamu bazwaka boyebi makambo lokola ekoti ya lokumu. Ekoti ya lokumu wana batu ya mayele. Me bazoba bakutikala kaka bazoba. Yango ozomona buzoba esopani lokola mai. Buzoba yo za nani okeyina ndeko na yo. Yo za nani ndeko na oya elilingi na yo. Yo za nani moninga na yo bozo vanda mena sa motemo zoko airi ye. Me bozo vanda bozo lia bozo mela ozo yina ye oko sa ele programme osala mabe. Tala ndenge bato bazo kufa oyoka poison. Pona nini yo ndoko tika libera na mokili bandeko na nga. Tala ndenge diable azosaka na bato. Yo kotika libera na mokili te yo mutu nyonso ndenge to yaki ndenge okozonga. Me bozo saka na mokili. Bo saka na bilamba na bino, bo saka na bambongo na bino, bo saka na mituka na bino, kasi bo moi mutu asombaka ngo azate. Botanga Ecclesiastes bokomona likambo na tango na yango. Epa ya kokimela mbando ya Nzambe ezate. Likambo ya Nzambe ekotikala ya Nzambe. Bozongela Nzambe. Totika. Tosalela mayele. 9 mois pona kozela moto abotama. Me kozonga epa ya Nzambe ezalaka na seconde. Frère Patrice alobi. Oh Yahweh. Zwa lokumu. Mokolona esengobe na yokie mobikisi apesinga bilakabe kondimela bobeleye sepela alimbisi mabenanga eyokinga mobikisi ayokisi esengobe sepela alimbisi mabenanga batomana likolobe bazalaki batatoli bapesinga bilakabe kondimela bobeleye. Batoma batikaka likambo moko tondimela bobele Nzambe na lola.
oya tinda ki mwana na enkolo Yesu Kristo alati nzota bomoto ayeko kufela biso amonaki pasi ya lolenge na lolenge akangaki motema po alongola biso na masumu alongola biso kalelo topesi kolo Yesu mokongo toyebaka yango boyebaka yango kala mingi te oyo bozomona eza mukie ya minene eza koya yango bana na Nzambe bisika nyonso bazali oyo bazana egare quelque part na masumu bolongwa boya na bino bozala bazoba te oyo proverbe 14 botanga ngo nyonso bino moko proverbe eza mokanda kitoko babengi batoli epesi batoli mingi batoli eza ebele mikolo tokozonga kana proverbe to kotanga ka proverbe toyeba batoli nini nkolo atikela biso oyo biso bana Nzambe topesi mokongo to envier okoma yo mwana mwasi soko ti maquillage to kobima te yo mwana mobali kutu amishange alongwe mobali bakomi kosala na opération po bakoma mwasi tala niveau ya kindoki tala niveau ya buzoba yo basala yo mobali omikomisa mwasi yo basala mwasi omikomisa mobali yo mwasi na mwasi bokende kobalala tukomi na tanga Sodome na Gomorrhe pa ikana ya Nzambe ekokita okukutamela uwapi bandeko tango ebelemia tozongela Nzambe merci Nzambe apambola biso tosuki lelo awa tokokontinue na proverbe oyo babengi batoli toyeba batoli nini oyo bana Nzambe oyo bazana kokanga bazana ngo posa Nzambe apambola biso apambola liloba na ye na komba tata mwana pe molimo mosantu bomoko bolingo eleka bozala nango bisika bato baza mibale bokangama makasi kasi bozala na ene te na sala mitema po ene wana ekofuta te yo moko nde okokwea na libulu Psalm 35 ekosa te oyo nyonso ozokana po sala moninga yo moko libulu batimoli yo moko okokota bana na Nzambe tobangaka te okobanga nani Psalm 27 totangaka yango okobanga nani tango yoza mwana le roi de quoi kombe komama na buku na bomo okobanga loko te Nzambe azana biso ata pasi ata minyoko akotikaka biso te toyebaka bapasi minyoko tomonaka eza monguna alingi akwesa yo yika mpiko persévérer okomona loboko na Nzambe aza mwana moto te. HP Media, la chaîne qui vous édifie.